congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, partout où vous nous suivez dans le monde, à travers notre site www.congofrance.com. Et voilà, moi Sarah Tisseur dit, je n'ai jamais manqué au micro pour nous CPSAB, on a chargé Bopé Sangaï, navigateur Yeyo. Et là, je m'avais déjà tout droit salué celui qu'on appelle M. José Didi Dipumba, c'est-à-dire Boss Nangande Yoana, M. José Dipumba. Et là, on a même toujours que non. Sarah Tisseur sera télé na balabala les adresses que Makambo Ezali. Effectivement, Makambo Ezali, tous en mois de décembre, la fin de l'année 2016, tout est bandé Makambo qui est fait et qu'est-ce qui se passe maintenant sûr que Makambo cause en ont certainement bien. Mais il ne sait pas que tout soit là, bateau basal ramusala maboko. Pourquoi? Parce que on est en décembre, on est des caca, bateau basal rabaverni, basal rabasuki et tant d'autres personnes au bazar d'activités à maboko. Vraiment pour nous bela ndengeni makambe de kana. Et là depuis Israël, je vois Beningemba, Mobile Mwindu, Kasnabade Vraya Rose, Beningemba. Et là c'est depuis Israël. Là je vois aussi Bedi Belantungimi, na veut dire carte à premier en direct de Bruxelles. Et voilà les gens Moussa les bandits, na kokota. Pas mutumo comme quoi que j'avais na bande bandini masole ko kumbamela pour les dates de décembre toujours c'est vrai qu'il m'en a dit qu'en to kota ranaye partout pour noyer ba masoda déjà je vais déjà voir moi na verni mon qu'on a moniwana tout soda n'était pas masole zo qui n'endengenine déjà tout soda tout soda na déjà te bandini masole zo kumba ndenge na ute ko lo bakelon tout soda na mutumo rasala la verni bien ni na yo kaka mais l'autre reconfirmer on peut alors ça appelle les gens musala ko soigner ko yeba ndenge ni ba festivité ezolekana na musane wa kumbela ko etangami musala ya verni. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on est? Samuel Eto. Expliquez-nous bato papa Samuel Eto yeba musala osa ki kendaka ndenge ni etambola ndenge nini bato ba kolando ba yeba. Musala ka ne do sa ngo eloko ezobuma biso nde mpiaka. Kezele ki tona mboka. Liboso ka les ayikutu ba fête journal lelo mona kaka bato ba plein batondi kaka pona yebi musala nga très bien. Ya mpena laisser la rabana na ngai. Bon lelo mena mona ba fête yango ya kala pena o yanga sans pena mboka souffrance leki tokwa. Est-ce que nous sommes dans musala bato pesa confiance et exactement que non qui a confiance ne bato ba kimi ubizaka ke mboka ndi kende bien te ya nde batunde bana basi bazozwa mbongo te. Pour ceux qui bazozwa mbongo na yebi ndenge bayaka mususu akosimisa mbongo ata après 3 jours 4 jours mais mikolo to mona bango te donc yango wana bana basi yango bayaka osimisa mbongo obike bango ndi bakota alors mbongo bazwa ngo ape bimboka ekende bien bien mbongo bango bazwaka soki bon mobali soki azwi akopesaka mwasi na ye mwasi mobali akolinga te mwasi na za salité il faut za propre bon tellement basi mibali bazwa te auto kopesa basi to kozwa wapi c'est pour cela bana basi ba souffrir trop. Moi, ça me bien et j'attends. Si on est au salaire, tout le monde a beau tarif pèse à l'année. Ça fait beaucoup de 1300 coups de pamba, coups de zolé la coups de là. Donc, dès ma beaucoup boy. Dès ma beaucoup boy, c'est un coup de 1300 mais azoko ka coup de taille, on a 1000 francs. Na osani il faut aider kaka. Pour ce que boy peut monter ma bé. D'abord comprendre que Isaac Kinshasa c'est au lieu de la franc congolais à debi musala au bon mon ami 300 francs. Maintenant ça paye client naé à me copier ça biso paye moi prendre vie naé paye ça la bien et moi qui donne est à moi de ça biso bien et ça la bien moi qui donne né mon quoi et ça la biso bien en tout cas je cherche déjà des clients est à moi ben ça biso né musala de comme amela mais tant que yo qu'est-ce que déjà ça na les autres qui est bon pour na konzi baza na souci na biso en plus il faut ka nzambe nda sungaka toujours abatela bango bango pe baza na souci na biso pour ceux qui bango bazate biso peut vivre te ceux qui biso peut zate bango peut vivre te mais ba kanisaka ke population. Question aux peur de famille. Oui. De combien d'enfants peut balia na boulot na kompoka na bana nanga mi balé balia na boulot oyo na tanga saka pe mona ganfo na boulot pe kaka oyo maman na bango pe besoin de parler moko na fudela pe ndaku tozama mwasi nanga isika moko. Si connaît toyoka pe ki ba biloko bosela o bat bazwela ngo ba malade tu es contre ça ou bien makambo pe dans la réalité. En tout cas na kuta na mutu te depuis na banda musala oyo ke na zwi maladi pona na musala na yo boyeboye bon na kuta na ngota na nakuta na ngoti ba maladi za na nguma ngana nakuta na ngoti na mutu mususu na sala awa
Ok, voilà. Bino batota la rababilili oyo, il faut encourager batbalou karabambongo boye, mutalamu kitongo aya sali moi système né oyo, par exemple 2 fois moi 300 francs et ça la bien. Bino batbola na rabayima, il faut soutenir de pareilles œuvres et ça la bien. Moi vernier outil moi quelque part et moi vernier outil pas old gaya na Bruxelles et papa ça moi là ça moussande enseigné dit et ça la bien. Jusqu'à là je suis en train de chercher des clients de Samuel sur moi quoi à lobby vraiment et au sabi so bien ma casse. Bonjour maman. Bonjour client de Samuel. Bonjour. Bonjour. Bien. Moi na ba style na maboko c'est que ba fait tambola bien. Tambola bien te ko ke kana bon la koko soka bon. Et Samuel la bi bo pesa ba 1000 francs, ba 1300 anine ka. Po mikolo ba pierre ba mbongo ezate. Boso mbongo ngo izala na ngo. Ali boso ezala no mais mikolo ba mbongo ekimi na mambo. Mbongo ngo ikiap. Misala ya papa ba pesa su ba mbongo te bon to santé. Siko ba fete ya touro pena yo lobela ndengo yebi depuis banda ko fete ba bona ne ba nini o touro lo ba pena to comprendre eza ndengeni. Ba fete ya touro nde ya mobulu makasi ko mboka pesa bien te ba président fa ba soutenir biso le moto batiki biso ka bongo do fete ya touro ya mobulu makasi. Ok, voilà, comprenons que mon tout a déclaré que non, bah fait que le ligne qui n'a raté, le ligne mais maman raté. Je sais pas quoi dire là, il y en a rebé tarabasé titaninga rabat autres aura la banzela. Bah on est bas le barba saraba point de vie na bango. Je suis en train de continuer. Donc c'est sous ce moto mosu car il y a musala maboko yé par loba. Ni ma solo et zo mes maman. Azo continue kozoa là depuis Luanda na moni gel l'idée di ingénieur Zaboulon musala courant à si bien qui toque en maboko na. Je continue de voir voilà comme nous continuons déjà. L'année quand même c'est qui vient toujours continuer toujours na cadre ba fête 7 décembre tous ba mère ba tout ba ça la remise na maboko et compte vraiment 1 franc tout ba décembre na fête so et tambola nini na za pas maman na biso moko na terrasse netoye ba ba été ba kota te ba bikini boke mela mara comme d'hab mais te bité zo mais maman bon bien bon côté déjà na mona maman na ba côté na maman bonjour. Bonjour. Comment tu connais ba combo déjà? Moi comme Alphonsine Mambote. Moi déjà chez mère Mambote, tout le monde déjà staff yango ils a posé mes mères. Makambo ekoma ndenge kumba mela. Makambo ekena ngande kenda kaka yo ebika au rythme du pays. On est ba décembre on ezala décembre mbuto mbuto te normal. En tout cas nyonso zoleka nango bien vraiment. Sikoyo ndenge ba Noël de kanaki n'ayez pas na baseplara na ba fête de Noël. Est-ce qu'il y a tout au pays normalement ba na ba vote qui na bango ou bien en tout cas moi éclaircissement place et ça la balanda Congo France bien les gens moi neige la phrase sera dit éclaircissement et ça la bien ma casse. Mais auto monaki o ba lataki pe ba lataki o pe ba zokite ba lataki te mais parce que on le bela bana maman Mambote ba lataki be ba vote ba lataki na bango ba lataki quand ba Noël ezala ba lataki ba bonga ki penda tala kara non to biso zaka en avant bana fo ba lataka comme solo andeni kano ma solo ezoke non bien mon peu moi faillite mon peu ça va ba mela ba plan na bonde ba mela kaka ndenge ezala na rythme ba mela ba olia sengwa trop au coquille de bandette n'est pas na fête ndenge ezokende peut-être un mot à dire un conseil ou quoi d'autre je sais pas na la place au kayo lo bandenge yo moko ba sentiment bon pour ngai ndenge ba fête ezokende. En tout cas, souhait na biso ezaka ke oya ya mabe ezala te nyonso na ngolo nzambe eleka bien bana basepela bazala vraiment nde bazala comme d'habitude. Maman par rapport il y a décembre 2016 na ba décembre mosusu maman Mambota fetara yo monina oyo na owana moi comparaison zandeni. Bon, wana ezala nde mususu na mene pe vinde mususu siko pe tozo mene vinde mususu. Moi ba difficulté mike ezali mais na nyonso en tout cas tozo kende ka malem. Ce qui quelques salutations pe ezali et ça la bien tala rapport et vendu boye. En tout cas, na pesi bande on a mbote bazana kimbanseke bazana bandali ba Fanny ba Francis Makiad na Belgique on nyonso ebinga en tout cas na pesi mbote ba gros bisous. Qui sali bien maman Mambota lobby naza vraiment na kati ya staff nae là je vois déjà Rodil Mabidi là Makanda ça dit mutumo Solana Sarah tu sers bien koleka ensemble avec Gilles Zidi artiste morobo onga Sarah dit na confirmant nous en a kati toujours il y a Gal non aux avions mutumo comme par rapport à ba fête toye bandeni ma solo et kokumbama elle a déjà parti de Paris je vois Aristante voir ma
vraiment ya Aristote bato bakenda bapoto bomwana nde bango wana. En tout cas je continue ya kozwa bato oyo basalaka mosala ya maboko po bango nde bayebaka makambo nini ememamaka na bafete oyo bango nde bazalaka na baentrée na basortie. Il y a d'autres femmes mosusu basala baactivité ya maboko bango nde mosusu bakipaka bana bango batangisaka bana et tant d'autres mpe ebele bakipe bana bafete oyo toyeba est-ce que déjà na sortie basalaki na bafete ya Noël est-ce que rentré mpe na normal et que le 1er janvier puis robima nango soso ça je sais pas mais moi Sarah Tisser dit là navigateur na continue autant sa micro nanga te ba comment est-ce que makambo évolué là depuis États-Unis je vois monsieur Uber Manga Moutouma Solana Sarah Tisser qui comme Makasi là c'est depuis États-Unis toujours na carte États-Unis na Gaston Saïd du moto ça tour du monde wana mais comme ça na ressource c'était au salle bien Gaston Saïd voilà moi je continue voilà on est quand la maison na kokota si qu'on a carte marché pena na carte wenze dit pas ça pena sa maman côté Kabilamba maman Koloba comment est-ce que na marché Gambela awa masole comme maman pendant ba fête oyo dit maman oyebisa biso bonjour maman. Bonjour ma chérie Nangai. Oui, bonjour maman encore une fois. Bonjour ma chérie Nangai. Ok maman chérie. Yebisa biso na kombo ezanani. Comment nanga ma Marceline, babenga nga mingi ma Mungala. Ma Mungala nga pena leli kombango forme Mungala. Yebisa na biso timbisa biso to yeba. Ba décembre ngo lelo. Na décembre kalezalaka. Yo déjà umeli mingi yebi makambo ndenge salamaka. Pesa biso différence ya décembre makala na ya lelo masole ezokende ni mamungala sinon te na mbombelo te na oya kala na ya lelo keseni mikolo tozoteka bien te bato sinon te ba na mbongo te lokuta te nga na teka na zando 18 ans na rokading po mbala kufina yaki yao mais sikoyo mama eloko ezoteka mate omoni yo moko tozoteka rare mais muke nde tozosimba mais loko moko tozosala ezato siko décembre ngoni ngoteka na bilamba bana na bilamba mikolo malgré qu'à part de décembre je oteka ka cop no yango mais ce que nous avons est-ce que maman bazokota bazosomela bana bilamba ou bien ndenge bazosomba rare muke kaka muke tango nzambe apesi ya muke sepela nango mais par rapport nde tobanda oteka kala yango te sikoyo kwa koteka comme ya ba muke est-ce que nanda ko bana bazoko se retrouver na ndenge zaki kandi mama yaka na moi sachet ou bien makambo ngi dossier mwanda bazo retrouver pena malamu te tozo lia difficilement kaka lokola balobi muto avalala il faut alia kaka ta mayo mela mais tozo lia pe difficilement donc c'est que bana bana no ba feta ki ndenge sengela mite sengelité maman nanga ndenge sengelité vraiment donc ça dit nzambe fasunga po en tout cas les premiers peut-être que non et les kanana ba condition o sengela mi voilà moi kimia zo kota na kaisile mswe ko le kana kimia na ngolu ya nzambe donc maman par rapport à la réalité oyo moni en décembre ya ne o ko nzambe ka balanda biso qu'est-ce que koko ebisa bango pour que ba rolanda pe ba royoka yo nazo ebisa bango kaka basha mboka ezada na kimia numéro 1 nanu kimia kota na mboka so mboka ya na kimia makambo se otambola na kimia mais lokola ndenge mwa mikolo mwa nungu ezalaki toki mikolo mwa kimia bandiko ya e continue kana kimia wana na moni nzambe akosala en tout cas merci maman Mungala bon service loko ebinzamba osunga na certain que nzamba osunga musala eko ba kitoko nga Sarah die di musala bopesa nga yango européen ya monara comment est-ce que réalité qui ne les kanaka na utozo à point de vie ya batuma comme encore charge bopesa nga charge après so bino mo boyebisa ngo za charge après na rokumba on a rekota na bagambela na rekota partout juste pour na kopesa bino information comme il se doit et surtout qu'il s'agit encore de Congo-France. J'ai toujours dit que Congo-France c'est le meilleur site de la diaspora. Surtout Mingi, Congo-France, les Arabiens, Congo-France, meilleur site de la diaspora congolaise. On a côté qui n'a pas continué s'il faut, mais un certain qu'il faut continuer pour n'appeler bino information comme il se doit, na mettre bino au centre d'actualité, na mission toujours Koloba. Je continue déjà, il y a Rossar Moussa Nanga, et là je vois depuis Bruxelles, Messieurs le beau de la joie. Un meilleur veille à vous déjà. N'ayez que kuna masole ko de kana bi tendenge nini mais maintenant yo soyi saki ngana que masole ko de kana bien. Hein, monsieur le beau de la joie. Et là je continue toujours d'insister Beningemba mobile ya mwindu ya mulai mais ba l'œuvre rose. Sarah Tisser dit dans navigateur yeyo na ko continuer na ko kota pour toujours doyer bandinga ni décembre ko leka na kati ya ville ya Kinshasa. Voilà, nous continuons toujours. Voilà et voilà, ningi toujours bo message no benga nga charge à presse. Comme vous pensez na osala on qui on a suka ta ba place beaucoup tranga
na pa na kati ya wenze marché Gambela penza na roza ba mère bon nde basombelaka bana bilamba Noël bon nde bakendaka zando toyeba na activité moki oyo basalaka. Est-ce que bana se retrouvaki na Noël ou pas? Bana balataki bien ezalaki ndenge nini? Maman okata fumbwa maman faut lakisanga musala o. Bonjour. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo na mama Ida. Mama Ida. Boni ko pe kende musala ezotambola ndenge nini? Musala ezotambola malamu te, biloko ezoya te, mwa tosomba biloko tosombela bana biloko eza te. Siko nini osala etambola bien te po liboso kaka na musala oyo bana bakendaka classe ezalaka décembre bien ndenge nini? So musala so biloko tozosomba yango malamu. Bana batanga malamu, balia malamu, balata malamu, mais lokola biloko tozozwa yango te, tozosomba biloko cher. Par exemple, fumbu. 7 2000 francs, lelo tozosomba yango misatu 2000 francs, pona tandela baninga na mupiku combien? Pona zwa combien? D'autres ont souffrir, moi et bana balia malamu, ezate moi ba fêter, ezate ba soso pe moi balia, ezate. Donc maman ceux qui ne comprennent autour de Bakeno, oyo était camarade 7 na 2000 francs. Si que comme mis ça tourner na 2000 francs. Il n'a pas moment de décalage au bolu que l'on comme pour un ébi comme on a opé sa montée. En tout cas, on a pena et comme ici, ça me paraît très étrange. Et donc là qui 7 na 2000 et combien 3 na 2000. Ça me faut qu'il t'ose sur un point sinon t'es mon boulot. En tout cas, maman décembre au ban à balade qui des cas qui n'ont normal ou bien des bien le lobby bien. Que moi balia malamu ezate po biloko tozozwa ngo te siko bana balata ndenge nini balia ndenge nini. Bon, 3 bota fumbo 2000 francs pona teka mupiku na combien pona zwa bénéfice combien po bana na sombela bango bilamba po na sombela bango soso balia ndenge nini. Do moyen ezate tozobunda na kaka mais tozokoka te. Do basunga biso transport rezonga biloko ekota ndenge ezaki liboso po biso pe to sungama bana batanga balia balata malamu lokola pe baninga nde to monaka. Ok, déjà maman déjà pesi kuto message avant que na singa ya pesa message transport ezonga de façon que biloko ekota ndenge ezalaka. En tout cas maman sikoyo yo déjà au vivre déjà mingi déjà moni mingi au sali mingi par rapport à ba fête musus oyo feta ba bonne année musus oyo mona no yelelo au moni on ezandeni o penze kamusi biso toyebi so suka mokili so nini toyebi te po liboso biso fumbwa na ta oyo ezala penze bele me na moment oyo tozosimba yango te biso fumbwa ezala pasi na suka na nsima fete mais siko ava fete biloko eza te siko tovivre ndenge nini na bana. En tout cas, merci beaucoup maman, merci. Vous avez compris comment est-ce que maman s'est lamentée na makambo ebele bele. Maman encore un petit message pour na bakonzambo qu'on ebi ke ba utala pe ba royoka yo. Nada certaines pe que na ba osala elo romoro boy na makambo oyo roloba elo na micro ya Congo France. Elo ko na lobi na bakonzi boy. Donc kimi ezala na mboka transport rezonga biloko ekota po bato bazana bamboka bazobanga kotinda biloko bazobanga na bango biloko tango ekiti transport eza ya akita nde biloko ekota biso pe tosomba so tosombi yango na moins cher biso pe toteka na moins cher bana pe toyeba kotangisa kolesa bango makambo ezala bien. Ok, merci beaucoup maman, je sais pas que le message est bien passé. Merci beaucoup maman. Lebi que maman Alexandre bakata rafumba na okata fumba po bedi bela tsungimi na alia isala e bien. Je pense avoir moi na moko mukelo bandenge nya sapa qui ceux qui passe qui na jouer na Noël et ça la bien. Là je suis devant déjà un enfant. Yaya, ça va? Comment on t'appelle comment? Comment on a Deo Gracias. Deo Gracias. Le 25 est les canins de ni nandako. 25 est les canins mobulu ba mère bazaki na mbongo te ba père mobulu ba misala nyoso ba sala mbongo ezala kati. Siko la ta kité. La ta mbongo ezala te. Pozo lo bani pa ba kozambo ka po bonane. Bona wele de ka ko la ta ka. La ta te. No wele na po la ta. On do la tité. Et qu'est-ce que tu vas dire na ba autorité autant à cause élève autant en classe ni 5e. 5e ni. Scientifique. 5e scientifique déjà. OK, d'accord.
bato barolanda o bamikonza mboka ozebisa bango nini mpona condition oyo vivre na décembre oyo ya 2016 oyebisa bango nini bakoki osala nini? Basara ne façon ke bachange moi po kala ezala boye te kala bapara bandoza bambongo bandolesa biso babona nini tosepela bafeti tosepela mais na feti oyo ya 2016 oyo tosepe ku te bapapa bakoka su te bamoyen nyonso eza te. Ok, bakonza mboka boyoka déclaration ya Gracias, c'est que ça quelque chose. Et voilà, je suis devant une très belle fille ici, devant moi. Ça va Yaya? Ça va bien. Nazo kango soki kitoko boy. Ya leti hein. Nana wala taki makasi na moni. Wala taki. Bon baninga bamso be bala taki, tu wala taki. Na la taki. Wala taki bien bonga ki hein. Siko soki okanga soki ya bonne année. Basomela ki pe mwana popi. Te. Poni basombete. Ah? Basomela ma popi te poni. Nga mom na linga iba somba te. Linga basombela ote. Poni. Ah? Poni. Bon zalaki na mom nga mo na linga iba sombela ngati. Voilà, il y a quand même d'autres qui se sont retrouvés. Peut-être que monnaie que non bon ils mais binga na malanga c'est bon, c'est son avis. En tout cas, c'est bon déjà. Félicitations à mes parents, il y a comment nani? Patricia. Il y a Patricia, ils ont assumé leurs responsabilités. Patricia Lataki t'a proposé pour jouer à Boyakinae. Voilà, ça déjà c'est un cas exceptionnel. Ok, je continue toujours. S'il y a des gens qui vont parler encore et ça va bien, comment est-ce que le pays est en train d'évoluer pendant ces moments de fête. Je continue toujours de prendre le genre. Ça radier des charges après, charger les kilos, mais énormément toujours. Non, maman, ça, on a bassin dans mon tour, en tout cas, je dois savoir pourquoi tout ça. Faut que maman penda avec sa biso au cop nini, puis quand on y a porté nini, surtout na baton ba fête boy. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment on a? Comment langa mami? Maman, na moni mai na maboko, mbongo na maboko, bassin na mutu, et la kisi nini? Bon, et la kisi ke omoni moi signon son ndenge zawana. Kozela kaka te ke oh papa pesa yo makambo wana eza makambo moko ya kala eza démodé na miniti oyo ndenge toza boye papa fo asala mama mpe ifo asala mpo na nini misala eza te tozotangisa bana basisi baklasi baza badiplôme balicencie misala eza te soki papa Kabila akosepela mingi afongolela biso ata basociété pour que bana na biso basa nini basa la biso pe ba maman topema. Maman, si j'ai bien compris que bassin o isa maman ça la cop au teka mai hein. Bon, cop bassin o eza ke fona teka mai pour que na pokwa pe bana pe ba se retrouver. Maman yango ndeti boyo simi boza combien? Mai moko ya 50 francs. 50 francs. Yo moko kangi otena sa. Te nga moko na kangi te na kendaka ko somba ngo e pa baninga donc batekela nga mi balé 50 après ngai pe na teki donc 50 plus 50 est égal à 100 francs. Donc naza na bénéfice kaka ya 50 francs. Voilà, c'est ce que tu fais chaque fois mais na ningo ça na boye mais il faut natambola, so natambolité. Maye koteka ma bien te. Otambola mi kana wenze boye. Na kota na kata selemba utina barre de bis nazo kota nazo kene koteka ba mai. Tozo bondela penza papa Kabila pardon par la grâce de Dieu. Kuna na limité bandako eza kuna et comment nango kaka donc bandako batu bafutelaka et comment mususu l'église donc asongisela biso baizini wana. Bon voilà, papa Kabila oyoko ndongo zoloba siko ndongo lobi ke mai moko 50 francs ndongo lobi ke moi c'est seigneur tambola bima atikela ka papa charge te siko charge oyo zona molongo la papa est-ce qu'ils a suffisant bana balata ki de 25. Oh tala eza nango likambo te obligatoire fo bana balata te eza obligatoire te mais eza ba fête peut-être pour ça peut-être année mo mais moi na qui bien te makasi mais na ba fête obike na sala na c'est pesa moi jouer moi il amba sala bien au sala ki ngasi voilà na sala ki na ngango ozomona ke soki to lobi ke to mi pesa na kolata bana minerva la bana to kokoka ko futa te parce que soki to ke na l'école ba enseignant bazoko beta c'était kaka ke na la rentrée scolaire awa il faut to futa minerva la bana na nombre bana nga na zana bango c'est-à-dire si j'ai bien compris moi oteka pour na décembre que ça moi elamba te mais pour autant ça rappelle bana oui na tang ça bana na ngala mombongo na ngai
natangisaka bana na ngai na mombongo na ngai nakoki kotikelaka papa charge te parce que ye mpe aza na famille na ye. Ok sikoyo ndenge otangisaka bango ça va ezalaka nango normal kaka na mwa moki oganyaka na mai. Oui ezalaka nango ça va elaka nango ça va na se retrouve ke na ngai. Sikoyo par rapport a badescendre mosusu oyo fetaka wana na oyo lelo balance yango wana ezopesa ndeni. Bon tokoloba nini vraiment badécembre mosusu oyo na fetango na Kinshasa te na fetango na pays étranger comme Brazzaville. Donc depuis barefulanga na ye na Kinshasa namoni mombongo ya malonga na koteka eza te. Donc oza repoussé naza refoulé du Brazzaville na beti 18 ans na kata mboka Congo Brazzaville mais ntango barefulenga na ye main vide na ye ni na sani ni na eloko te biloko nyonso nazalaki na ba voiture nazalaki na ba congélateur na tikala côté kango kuna moins cher donc na yaka kama maboko na makolo mbongo na uta nango kuna tangu na komia moyena soma voiture ezalaki te moyena soma même congélateur ezalaki te donc siko kuna ba benga na kuna yaka na bana. Oui ba benga na ngai na combien d'enfants? Na 5 enfants. Bongo papa na bango papa na bango azali boyana ye pe awa tozali awa biso nyonso mobali na nga aza licencié atanga basemeki na nga batanga bana na nga mpe natangisi bango kana mombongo oyo misala eza te bana bango nyonso 5 batangaka bango nyonso moko deja esa asilisi azwi diplôme eloko nga nazosenga papa Kabila afongola biso baizini donc eloko mosusu nga na izini kaka mpona commerce no ya mai oyo izini kaka mpona commerce ya mai nazolinga nde oloba avec éclaircissement izini eza kaka mpona mai te ezali bapapa il faut basala bajeune il faut basala ye alobaki na biso ke aye mpona bajeune ebele bazosala te baza na badiplôme baza balicencié bavandi bazosala te quand même il faut afongolela biso misala afongolela biso misala kasi 5 chantiers en marche eza en marche mais soki toke kuna epai na nga vraiment ebele bazosala te okokende kaka na okotisa demande boyo baya donc eloko nga nazosenga likambo ya baya ezala te afongolela biso baizini mpo kosenga modernité de la révolution esalama lolenge elongo bani il faut asala donc longonia. Et puis maman Olive il faut soutenir ma maman. Toyoki sango bacheli biso maternité ofele. Toza na posa ya ba maternité te. Toza na posa ba maternité te. Toza na posa ba société efongwama. Bana basala ba papa o bazana ba mikanda na bango ba diplôme na bango ba licencié na bango basala. Bona mumbongo wa mai oyo. Nazana bato ebele. Baza na ba diplômé, baza ba licencié. Donc moyen de vivre ezate azwisani achena mutu poke atekaka mai. Eloko nga nazosenga papa Kabila. Maman na commerce no oyo. Ba difficulté ni rencontre na nzela ni na wonzendo bisingo tambola ba difficulté ni osana. Ba difficulté ezalaka nango ebele tout comme okoki kozwa mai mvula ebeti moyo teka mai ezate ou soit ozokende na nzela boye okoki kobeta libaku mai pesali nini esopali ou bien pe mutu pe kobeta bale pe asopi o mai au père akopesa mbongo nyonso te akopi okandam. Siko mama okenda koso mama ipa moto poani yo moko congélateur koko kanga mama ina yo moko pesa te. Pour le moment nasana nous na ba moyen te. Nasana na ba moyen te parce que soki na teki boy. Soki totali ekolo ya masango za combien? 900 000 francs, 1100. Tango kokene na machine 200 francs. Ekolo fufu eza combien? 600 francs. Siko soki na teki uswati 2000 francs. Toko banda wapi? Na mbisi ou bien toko banda na fufu. Yango makambo. Ozomona? Donc eloko eza awa tozo senga abongisela biso mboka. OK, merci maman, papa Kabila na maman Olive Bagoyoka yo. Merci beaucoup. Je pense que le message est bien passé. Nebi ke mokonzi mboka batala makambo to sala yango te pona ba sentiment to sala yango pour c'est notre boulot. Nous devons le faire comme il se doit. Vous voyez que je suis vraiment dans le marché. Bon mon makambo to monara ba charge ba pesa biso dane to memarango tina suka
Mais là, je pense que vraiment, comme presque, je ne sais pas ce qui en tout cas, ça, je ne sais pas, mais comprenez comment est-ce que je suis entourée. Et voilà, je continue toujours. Je continue toujours comme ça. ndenge makambo ekotambola na décembre oyo siko naza epai ya baajusteur c'est-à-dire bato oyo mona rapport etelemi boye bango naza mpenza nde epai na bango bayisa biso ndenge nini ar masolo ekokumbama. Bonjour papa. Bonjour maman. namoni yo nde oza maître so baluki boye mpenza tomona obi esala bien eza malamu ndenge tuka merci na ndenge boye epai na biso kotuna biso nini tokokosala na moment oyo conjoncture ya mboka mpona kimia ezali nango na mambo etikali wana antuka awa na selemba toza na problème ya courant de temps en temps kokatana donc toza na problème ya courant mai yango nde toza na problème makasi toza vraiment pénalisé pour un problème ya courant. Toza na besoin ndenge tozala na cabine moko ndenge balobaki baotiela biso su cabine mosusu fale baya nde na cabine wana batiela biso courant vendre stable nde tokovanda bien. Donc ça veut dire que non, n'a pas fait tout fêter bien parce que courir va nous pénaliser bino. Eza bongo ba fête pena biso bon kuweza la quitter mamnyo c'est comme ya passe mai ya passe kuweza te donc moi vraiment tout ça yo moko ye mone est kuweza li. C'est dire bino moso po ça ngo bien nga fo courant izala. Fo kuweza la tout ça na bilo kuwana biso soke zali to koza bien. Soki ndenge projet zaki batia ba cabine ndenge balobaki bazwa cabine mosusu batia bakabola siko ba départ ya bato nde yango na linge ezala malamu. Siko musala osala ndeka ile sarabana na ndako ile sara madame. Bon musala nanga onga na pona yango onga na yekola pe na koma osala yango pe ke sunga na venir na ngai so na matériel ya bien kokozala so kumuta koko sunga ko soutenir nga biloko na zangi ndet na koko zanga groupe so kuweza te na koko sala na groupe mais na zangi ba biloko anyo soki na zana ngo nde na kova na nga bien na venir na baningo bakolana na sima ba élève to zana na bango. Donc c'est-à-dire yo nous a mettre nga mettre Vous avez peur de combien d'enfants? Azara des bana. Des bana. Bana de 25 va fêter indene. Bon. Nangolo nzambe to fentaka bien. Eloko to souhaiter malade ezalate kimia ekota na mboka nesengo na biso yangwana. Mais à part ça to fentaka na biso bien na moi mke to zaki nango elegaki nango bien. Na konoye nango elegaki nango bien. Malgré courir mando katana musale tambolé bien mais quand même par la grâce de Dieu ça a été ça m'a aidé donc tout les cas kitoko. Bon, pour merci kaka na Zambe asuka akobaka ko soutenir biso to bani to ko sala na moment oyo. Siko par rapport ya fête auto ça nango siko na 2016. Na ba fête mususu oyo fête kala 2014, 2013 ainsi de suite. Ozomona ngo izandeni moi comparaison na so pesibiso isala. Bon, pour la fête oyo ya liboso na oyo ya lelo. Bon, oyo ya lelo biso eloko bombi biso ya ba conjoncture ya ba courant yango moni pénaliser biso bo na mamususu wana en tout cas wana tout mona biso ba fête salama o pe fête pona ngane na kumsika nzambe na kumsinga elongo na bana nga yaone na kumsinza dans fait on est kani ba fête ba ani musu elekana en tout cas pona ngane na moni a propre zaka ndenge moka. D'accord, merci beaucoup. Tous qui vraiment un pas ajusteur, c'est-à-dire autre soirée n'a jamais mettre ajusteur. T'es qui t'es bah n'engi bon pas fait ta qui va bien que non courant des aki mbutu sans courant musa na bango tambolaka bien té. Donc comprenez que non pour musa ça m'a bien c'est qui courant. Yango monya bata bonne volonté ce qui coupe mon ani bosounier parce qu'à travers ces boulots à ça même na bélève au yoso ko formé au bazo ko za vie na simaya mayele na ye. Na semaille les naine bato bébé bazozwa vie et en dehors de ça même quand on a musala oyo des bana ba fêta qui ne bana batangaka. Comprenez que je suis vraiment à la fin, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir d'être ensemble avec vous. Surtout pour nos kabola ba idée ensemble na bino bomona makamedi kana na Kinshasa. Na soki ba maman mai, na soki maman azokata fumba, moi déjà profiter na saluer Corneille Ilunga depuis Allemagne.
Corneille Longomoni Bana Kindenge Baolela, des Maman Fumba Kolela, Serge Bengeli depuis Londres, au monde connaissait Kindenge Zaï na décembre Oyo. En tout cas, la coma qui petit, parce que maman terrasse à Zalaka. Na ce qui tient moutassa la ravernia la cop ezara 2000, na minute ba kola 1000 francs, 1300 ko na page. Des boyés, décembre zo les canans, des boyés, bonne année, na Noël et zo ko tambola na Kinshasa. Gaël l'idée du Zaboulan, au moins ndenge kine ko tambola, za ki pe na kati ya gal, na so ko moni moi retrouvaille pe sali yo bien. Ol Gaël, moi ça pembe, moi ça moulaï depuis Belgique. En tout cas, c'est ici, moi je peux mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Mais la Coca Bona Bouete Nabino, sans qu'il n'y ait pas sa meilleure vénanga, la boss Nanga, Josué Didier Dipumba. En tout cas, ma boss, on est ensemble, les meilleurs veillent à vous, depuis partout. Oh là, Nara Sarah Tisseur, si je suis en ça, la bien boss, Josué Didier Dipumba. Et là, depuis États-Unis d'Amérique, je vois Monsieur Roger. Monsieur Roger, moutement bien. À Soleil Nanga Pekitoko. La CP de M. Roger depuis États-Unis. Et là, depuis Dubaï, je vois ça monte ensemble, l'artiste Josué Samou, papa de la princesse Rosie. Je vous ai toujours dit qu'à chaque fois où vous avez des suggestions, de remarques, écrivez-moi sur Facebook. Bobetara Sarah Tisser, Liedi Boromo Naranga Yeyo, charge la presse, Boromo Nara, Torosola. Kitoko, mon numéro, chaque fois toujours affiché. S'il y a des suggestions, écrivez-moi sur WhatsApp, c'est le même numéro. Et là, déjà, je salue mon papa. Papa Michel Diedi Lokuni, on a papa Boti Sarah Diedi. Je suis très fière de vous, papa. Maman Monique, c'est ma maman. Très fière de vous et meilleur vœu à toute la famille Diedi. Meilleur vœu à celui qu'on appelle Gaston Saïdi. Motomoro bien, Motomoro Ningaramanzambe, moi Mienge. Ça, c'est depuis les États-Unis, Gaston Saïdi. Depuis Paris, là, je vois Aristote, voir Mayaba Aristote. Moi, à Paris, mon corps, bien respectueux. Mais c'est Hubert Wamenga depuis les États-Unis. En tout cas, un tonton bien respecté aussi. Hein. En tout cas, moi je confirme, Tarasonga Lobby, c'est que ma camarade solo. Là, je vois, je brise business. Autrement, sur la rabais, sur les natons, celui qui toque, on n'a pas qui toque, la midi, qui toque. Et là, je vois l'artiste Neige, j'ai dit la phrase. Nabaki Kalate Borozoaye, Kalate Torosolana et au Salamia, Sarah Tisser Diedi, tout sola, tout bengana et au Salaki, tout Romakasi, mais beaucoup plus pour les suggestions par rapport aux émissions on a Salaka. Ça c'est Congo France. Je vous ai dit que Congo France c'est le meilleur site de la diaspora congolaise. Restons ensemble, Makamabien et Kozala Zala. Et là je vois aussi Papi Makelele depuis Londres, Papi Makelele depuis Londres, Bento. Je vois M. Bento depuis Hollande. Meilleure veille à vous. Et comme ça, nous nous retrouvons prochainement. Je viens de vous dire que non. Torozalazala, toujours dans l'ambiance. Et là, depuis Londres, si on a beau s'aniser que Makambonge Baby Nango, couple Capella. Là, je vois Papa Toms Capella. Molongani ya maman Godelive Mondo Capella. Ça, c'est depuis les États-Unis. Depuis Londres, je voulais dire, excusez-moi, c'est depuis Londres. Tous dans un Congo France. Meilleur si tout le monde a boyé. Tout cela bien bon. On peut savoir l'information qu'on est Kanaka Tambo. Il faut dire merci à celui qu'on appelle M. José Didier Dipumba. Parce que c'est lui qui est mon boss, le patron de Congo France. Néwana. L'on a ceux qui m'ont battu. Il m'a fait les canards. Il y a ceux qui presque l'activité moi mingi. Oui, il m'a fait les canards décembre Tambolaki. On est ensemble, restons toujours ensemble et vous êtes toujours branchés dans Congo France. Je souhaite à ce que nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir. Meilleure veille à vous. Bye. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com.